Narastar, caméra bénévole. Aéroport et pardon la beach. Gore et c'est le Longwe, Point Noir et un Brazzaville. Alors, information aujourd'hui, la dernière minute. Bon, information est aujourd'hui que le président Lombe a commis Maya Maya calamité. Donc, il y a vol, il y a attaque calamité. Donc, la minute au corps est dans la Brazza. Donc, non, pour la Brabit déjà à Brazza, c'est fermé. Pour tout le monde, il y a Oyo, Kano, il y a déjà un gamme de donc vraiment, il y a un lobby. Parce que d'habitude, il y a Brazza et Kangi. Alors, dès que vous avez empêchement, est-ce que sur place, vous pouvez déjà président Lombe ou sur place pour information aussi? Bon, apparemment, tout le monde a bien acquis le président Lombe, on est confirmé qu'il est à Brazza. Si le président Lombe habite à Brazza. Donc, tandis que le groupe a qui voice que Mati da vol. Dans le moment où yo, bazana Maya Maya. Donc, on a Maya Maya. Est-ce que pour nous battre sur Bazelegi, quand il y a maman a besoin de mélodie à Kinshasa, message ne pas ça bon. Maman, là, est-ce que pharmacie était? Ça va, tout le monde. Nous allons j'étais Caroline Lopé déjà. Tu veux tout le battre mon soutien, tu pas de tout bonsoir. Caroline. Papa, moi, na été
biso to ana posa kende corps ya ndeko na biso mélodie to yeko zwa yango o est très important yango wana ye papa mwana yango soki peza bongo azwa mwana na bit pe ozwa mwana na famille au moins pe boye pe sous famille pe ba yebi na papa mwana yango te so yo na nango opeso mwana po papa elomba zana no avocat munene o bato ba respectaka ti alongwe awa keti na kozwa corps e ya awa est-ce que mon si papa elombe ninga zana kozwa mwana apesi boye en tout cas ndeko soko za pena awa pona makambo wana longwano ide wana en tout cas mwana kozwa na oye posa mwana na makila na yo mais eloko biso to eli awa pona kozwa corps ya ndeko na biso mélodie. Voilà, un dernier mot pour na bateau tout ba ko tala on ngonga parce que place na biso c'est la corps et bima mais to ki ke corps et ko bima so et ko ya non quand message ya original non to suis à côté bato soki bakiti ale corps ekitaka eloko oxygène pour ba confirmer des mais au biso to balinga te corps ekita nzambo na bato po être traumatisé bato te yango bakolo ba 15 heures ils ont un canon on l'aime sous la forme na 14 heures mais ezui moi manœuvre mo ba fausse manœuvre et ko décoller na 15 heures et ça ba tozara tozo continuer musa na biso c'est ça tozana Queen Madère vraiment mes condoléances merci respecter tenir merci écoutez bobundaki trop boso organisaki bosalaki effort ya koluka koya ko corps ya ndeko na bino corps ya ndeko na bino elongwa point noir et ya Kinshasa bitumba o bobundaki vraiment tokomi déjà jour yango ezoya c'est un message no clair ezanine na nyonso ndenge bartiste se mobiliser message clair eza d'abord ya koyebisa nzambe merci nenga longisi biso tokokisa bosenga famille asenga biso bosunga biso tozaka na posa tomona corps awa soki corps eye vraiment boko rendre biso service mo ya makasi et surtout que corps eya yango mote ya na mwana nzambe merci akokisi bosenga na biso mwana zoya corps pe zoya donc ya makasi ya koloba na bato nyonso artiste comédien nyonso oya chaki eloko na sac loboko na sac loboko na poche pour contribuer pour na ndeko na biso mélodie nzoto na ye longa point noir et ya awa merci mingi mais ce qui pétait deuxième partie zali pour kota na mort cinquantenaire ti comme Masuba Kunda mo procédure pesali sous procédure eza moulayi mais pas auto sali eza makasi koleka o etikali parce que na ndenge ka to saleli ndenge longoli point noir ti ya awa soki ezalaki kaka ke awa mbele suto sisi makambo alors auto sali déjà eza grand pas etikali na ba comédien ba artiste ngai nazoka pena courage ya koloba te na micro ke bandeko boya bosunga biso eza par orgueil te mais eza par koluka komiswa en charge donc artiste et comédien nyonso ayebi ke ngala on a contribué te aya yope yaka nano yete po ça pe na ba chaîne ebele ya YouTube avec na ba contribution donc yope na oyete c'est bon mais tout le monde est présent il va s'impliquer makasi au moins polémique ezole kaka babi adaki mon côté ya groupe Simba so que adaki moko ya groupe Simba ba ngam trouver normal madame mon côté ya groupe Simba mais à s'impliquer makasi na mambango akati mamune o ya sa part théâtre aza mamune ba activité na salara akati po na mambu ya mélodie c'est message nezani o babi même na groupe sans souci ba s'impliquer te lokola président Elombe bravo la président Elombe article biso message moko eza très important oyo photo simbango artiste amuki azalate eza te pona kota likambo nonga na travailler na groupe sans souci te pourquoi na s'impliquer makasi pona likambo yango président Elombe atikala ozala président ya mélodie te na kati ya groupe mais a s'impliquer pour ebiki aza mwana muto akufi aza artiste muto akufi donc yango nde esali ke mutu nyonso akotango na facilité to solo la président Masumu chaque jour ce que président Masumu azalaki awa ngomone awa c'est ça représentant de secrétaire oxygène tozana na heure nyonso na mouvement nyonso tozo sala réunion ezo sala mara presque chaque jour tozo sala na bango. Voilà. Sans polémique, s'il vous plaît. Sans polémique. Mais est-ce que l'organisation Naba artiste et comédien majorité eza biso moko mutu sali. Yami balé merci na ambassadeur na biso Christophe Mozungu a se déplacer qui à Longwe Brazzaville
esika sala musala na ye aye awa po azwa délégation ekendeki ake na bango Point Noir balandeli makambo nyonso. Bravo papa, on ne cesserait de vous dire merci. Accueilli Brazzaville, accueilli Point Noir, lelo aoya na corps. Tito ke nokotika corps na 50aire tozana ye. Donc tozana papa Christophe Muzungu, tozana concile na biso ya Point Noir. Tozana ye tozapela ba mécène mususu ndambu oyo bachaki maboko na bango na kati ya sac na biso et puis merci lisusu na bina filé. Voilà. On a publié na page na tout nos publié. Mais oui, na publié parce que tant on expliquer le problème, ezaki même jour à routi Congo central. Oui, à outai Congo central ba concerne azaki fatigué. Mais alobi maman na otoko makala ndako sikoyo. Mais ce qui moyen zali boya ou bien botindam. Tokei à servir bisoto zongi. Tout le monde a monté na merci te. Neron Mbungo. Oui, Neron Mbungo à Kosala. Fuma banga moyo. Wale ya kop na e à Osala. Président Mouyombe gauche. Président Mouyombe gauche wana kuto eza problème tete okende. To ebisa ki ye ba o basi basali premier pas basali. Tozo c'est la deuxième pas. OK, merci. Voilà, très chers téléspectateurs, j'espère que vous en êtes belé mon Corbillard, arrivé à Corbillard. Bientôt là, pour vivre vraiment des événements le cas. Secrétaire Yoana Yenda na Corbillard. Donc c'est ça. Voilà, voilà. So abika minute so mtu wagaika bokima ndeto panza nao ngape na ye ba informer nga okore ya lelo te nande bebe uzapeka na kozo information ba kamera pe déjà yofungwama écoute ngape na kamera olo baninga te ba ebisinga ke kore ya lelo te bato so bakati ba direct bato basiliki isala go fier esalinga biti ape mutoko kama no kama lelo eto ina ne to silika wa somo mais heureusement tu m'en commis tout na tobi mais quand so yé lelo te eza déjà la beach kuna ba ozong sango na marque to ba sa nini isusu de biso to comme perdu bon comprendre que to comme vraiment perdu c'est yo mutu ba doit comprendre que yo mutu ngai mutu na yak na ye na mo pe ke me conseil za la nango besté ba informer nga penya na mutu assure que ko ya lelo te en tout cas na bombi na mutu ngo heureusement pe na no pesa information lo baka kanani lo baka ngabite na lo ba no te pona na tendresse te koko tsana na tata moi c'était pardon mutu na solo le na ye loko pe information ngo eza vrai te donc to la kaka ko réseau ya tout monde ko bien mais to ebi non pété même si mutu na za l'information sur jusque là na nous tozu confirmation te parce que président oxygène pe na nous pe apesi biso nini confirmation te de jusque là to za kaka président le maloba ce qui a lobby peut-être que ça est vrai mais jusque là pe na tozu confirmation te ce que 4 semaines soué na biso eza ekatsa ka lelo parce que ba France to sali ake kota la secrétaire pe mande ko na biso a pe maso nga sous pardon parce que sans de la biso de ko na biso et sans ça e penda pardon c'est bon merci vraiment na sepeli to lukata matanga ezana no momoro otokelo baté na télé parce que ba Hollande biso de partout to kelo baté que to saboter matanga parce que ni mutu moko to tika libanga la mokili liwe za destin biso nyos tout okufa lobby wana ngape no kende donc on peut pas être là pour saboter koria muninga ezaka peut-être elo ngana omona na ndenga mabete o ngana omona vraiment eza affection ozomona lelo mélodie azwa ki temps ebele abandé ko tourner teza baté belé pe mususu baza bazona bango occasion ya jouer na mélodie te yango toyo ka ba les on dit ebele mais mélodie azaki actrice moko ya bien o incarnera ba rôle na bien o asaka musala na bien donc présence ya bato o baye awa ngana ko juger bango te ezo dépendre na disponibilité ya mutu na mutu
Bonjour chef. Mutuna mutaza na temps na yé, mutu musu pas contre temps et oya na beach, misu baza déjà na morgue ya cinquantenaire ba ozela, misu baza déjà na famille na yé ba ozela, misu soupet na ba comité ba na nzela, donc on peut pas juger baninga qui ba saboter, donc on peut pas dire ça. Ya on est pinze lo na ko lo baté na TV, mais ils juste ça dépend ya temps ya mutu na mutu. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Les jeunes leaders. Tolobango avec les temps. Tolobango avec les temps, mais ça a toujours été comme ça. Des bisous congolais, mais ça beaucoup plus ces abino pe ba chaîne. Bino boluga ba si jabon po epé ça no ba vieux, ma bende, boluga bon bine boluga. Alors en soi, il n'y a pas de problème, mais le problème est que bon, c'est temps pour que ça moi baise, voilà. Mais au moment porteur, tu dis que dans le bientôt ça émission, on va débattre sur ça. Pour te battre, ni malonga autre le bel. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Président, tout à l'heure, au-dessus de Internet, c'est une question pour la base. Mais au la terme de Mélodie Koufaki, buzz et l'image n'est pas une la richesse pour la Mélodie ou mais là déjà le monde a Moussala, non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Et la question n'est pas revenir dans la case de départ. C'est-à-dire que vous profitez qui est émission ça direct au moins il y a 1 heure de temps. Mais bien vous katiga moi parti ça fait 10 ans mon na sainteté. Mais fabo ba neza ba Bible. Bible ça ba chapitre et ben na 1 qui est sur na 10. Bien bolongo liga 2 pour comprendre le verset bien faisons na 1. Donc faut ta la image mobile moment na ye. Ndeko alobela na contexte wana te. Alobela na contexte c'est-à-dire il faut pas tout ça comparaison. Ndebo ba que non ba doit mité mamabe. Non, il y a question qui mité mamabe te. La question tant que sangoye écoutez Badbazeja na Moussala. Vous comprenez? Tokoya ndenge monte na bino au moment bino boya qui parce que vous avez un intérêt o ya bino boya qui nan. Besoin d'information pour botia na ba chaîne. Bo baby c'est la ndeko message n'était message n'enga la ndaki mazaki bien clair. Ils ndeko bino bo déforma qui entendez bo kataka pour bo boire et créer base voilà. En tant que leader parmi ba leader na ba association pour ça leader munene. Initiative matanga o ekoleka ndeni pour koloba meza trop. Matanga ekoleka ndenge nini otalisa na ba famille balobini. Balobini poteba. Matanga okuta ko akene Brazil ozalango bongo siko yo attaque leader. Parce que c'est bongo parce que soki toi parce que tous accord. Koro ndeko kufa na Brazil 10 ans de babi que vous pensez c'est quoi ça maintenant? Vous êtes sûr? Je crois Autosto Baneto qui n'ont suka passe déjà Autosto ça un grand pas. Vous voyez, je pense que Autosali Totali ni famille. Tout ça d'abord entre nous les comédiens, dans 50 francs, 10 francs de PSI et permettre que tout rapatrie. Puis dans Belfort, il y a notre ambassadeur pénipotentiaire, le papa Christophe Muzungu. Il y a des débits pour que corps payé sans difficulté. On voit que tous les aéros place. Je pense que Cano a soutenu méthode là. Je crois que Cano a soutenu encore. Et ça il y a des négociations. Le banini ya malamu ko kotelisa na bato yo bazo za matanga lokole loko ezanga tina. Aïe baga qui moto a tiki biso zaï pelo laï. Donc c'est qu'un jour mon collègue par on dit on meurt tel qu'on a vécu. Donc ce qui a venu aux habits mabaning lo atinate mon collègue pas au kufa barozo yango pe ya yepe atinate. Ah je n'ai na zunga na liloba. Capitaine, tu as encore ça. Major, tu as encore ça. Major, tu as encore ça. Major, tu as encore ça. Yo mwana coach so loba la ngai ke bana yo mwana coach so loba mwana coach ni ya ke usema mbasheni
Ah, on a utilisé ma laine de bateau à maille. Tandis que mon était. Vous y avez un agenda. Il y a un bagage à l'année. On a déjà un 4. Papa Christophe Mouzouni. Merci beaucoup, papa. Qui est responsable? Qui gère ça? Qui est responsable? Il n'y a pas d'ambulance. Il y en a. Mais peut-être. L'artiste va faire des mines, va cotiser, va faire des accompagné l'artiste. C'est comme si on a rappelé fan quand même, il y a théâtre. Ancien ministre de la Culture. Merci. Président Lambert, bonjour. Nous avons une délégation. Mon aïeux par rapport à rapatriement corps. Bon, mission, ça Mélanie Bisson, on a comédien, il y a un ambassadeur, on a consul, on a Bisson, on a Pointe-Noire. J'étais aux Agamoko pour ramener le corps. Il y a un corps. Ce que mon aïeux pour le corps, je peux retenir pour l'enterrement. Bon, pour le corps, on a mort enterrement, on est sur la Naboutou. Mais comme tu as déjà si ça n'est pas tu as toujours mobilisation de comédiens et tu as et les personnes de bonne foi vont continuer pour assister sur les voies dignement. Merci. Ceux qui l'ont déjà au
Bonsoir, président. Bonsoir, la mec. Merci. Liberté là, Paulin ya mema. Nukendi. Berdi. Paulin ke mema ko papa. Paulin ke no. Paulin. Paulin simbite. Paulin simbite. Asimbite. Abike ko na mokata. Osukawa papa. Paulin. Tusomana.